Koko Noël Tchani, Fati a réussi ma gamnaï. Maintenant, je fais le big clair. Au mani, hein? Eh, moi, tu sais, mon gars, on m'a dit que le qui. Tu sais que la kati makambu, tu sais que la kati makambu, tu sais que la kati makambu, boyoki. Mais loi wana, des peuples kazaïr. Est-ce que tu sais que tu sais que Fati a bateau Boumbo Kao, ça bateau papa na maman ba congolais. Ici va sénateur. mais tu sais que dit, tu sais que la lobby, tu sais que la Azali arbitre, garant de la nation. Azo fait une institution de la République. Tu sais que dit, à quoi qu'on bâtit quelqu'un des aboyés, na moni, tu sais que la télémine, à lobby, et puis que le peuple est souverain. N'a habité dans beaucoup de peuple est souverain. Yo mona député qui n'a couné dans le pays du peuple que non, n'a pas mandaté par ma famille. Je représente ma famille. Non! Et ça, des biso peuple, n'est tout ça ni. To tinda kabango kunesko biso peuple tolbi boye. Loi Noël Tchani, ezaye tende mutasala kiango. Ezali dans mon bel que ça voté depuis kala depuis poko zayi. Kabila tango ba ko sala biloko na bango, ba mona que mon bel koyo. Soki to tikiango ko en vigueur. Biso tout ba Rwandais ba étranger. Aya nyemba. Ba nyembia. Le col ça pour l'intérêt à peuple congolais. N'habitude antibal. Quand même dans le bas. Mobé quoi ne cause adopté. Ok, merci Koko. Bonjour, bonsoir, na bandinos. Et la voix céleste, mbote la bidon mbote, vous allez ébélé. Partout dans les boîtes, vous avez un par la internet. En États-Unis, dans mon pasteur, c'est ça, moi, en Europe. L'Europe, si vous avez un bande, c'est Toko. Vous dis ça, les moteurs m'ont connu, vous en Asie, Océanie, en Afrique, précisément, voilà, mon docteur Emery. Sans oublier en République démocratique du Congo, et Zaline de Konabino, Moïse Maoka, Antibal et Misso Boningara. Tolobate, autosala décryptage, il y a actualité politique. Merci à John Mboki Benda, c'est ma caméra. Équipe Malava, ça reste toujours. Lola, lo, eza au foot. Si ma toko loba. Nzambe a botoko soya. Général Dadidja aux arrêts. Après, c'est ma révélation, Zaninia. En peu digital, il y a John Numbi. Azawa, personne en Bokani. Tolimbola, awa. Loi Noël Tchani, ou Fatia, Balayango. Balayango. Tosuka. Eza déclaration politique, eza position pendaya Fati. Tolobé Magambotali, il y a suite frappé marche. Il y a Wario. Au bassin contre Ngobila. Koko Lakaki. Même si non a bang à terre aux ongles au coup faté. Donc à tous ongles sur quoi tout ça décryptage na Koko. Merci de John Mboki Blanc sur ma caméra. De avis d'équipe moi la voix c'est net toujours lola les au foot à Simatoroba. Nzambe a botorozo. Koko bonjour. Oui, bonjour Antibal. Je na moni que non santé bizarre bien. Yo la gars qui a que non so qui dans une massas. Bon Monica si le lobby pe ngala zo massas. Le blanc zo massas. Ce qui na même qui troupe bien te batela biso ba mituka la police na di commerce wana na direction mama yemo 24 tout wana et biso peut soit qui batu na biso tondo marché na bango peuple congolais dans la conscience to côté kana nzela ya bokasa parce que yo ya beta ma détermination no bozala ngo bo marché pe bo braver bo longo les sommes mais biso mamba somo za susté moi je tiens qu'ils sont mondiaux lelo IDPS et ngoza parti au pouvoir te parce que il y a une intimidation oyo Kabila ndo sa biso bata IDPS c'est une intimidation moko ya masécurité Kabila oti la biso ba mura la police balati teni na biso ba Rwandais bazana kati mais bazo beta masasi ya masécurité to ba ni poti segeli le père biso to longola ka ku bank de to longola ku bank et ti segeli le père biso mukolo bomo na peuple congolais ye moko abimi na nzela sans que mokonzi moko atinda ye c'est que état de droit ngwana écoute en vigueur yango wana alors motivation aux gens pour ngobila nana za sima bina ko na ko no tuna ndi pas déterminer vous allez pour un marche carton deuxième marche carton manquer vous avez invité manquer sa deuxième marche oui alors j'espère que deuxième marche va cadre ba intervenir pour la police va disperser bino
On a biso mais il a complot bien planifié. Biso to autant sous motuté. Biso to autant d'intérêt, il y a peuple congolais na intérêt parti politique na biso IDPS. Pour na nini, tout ça la bongo parce que tout une question mon peu madame. Banane basa derrière biso. Muta derrière biso zate. Toujours ata 10 fois motuté. Et ça ka détermination. Biso muta simana biso ka peuple congolais. O bazo teka na zandu bazo lela. Parce que biso notre hôtel Magaliboso na bango tozo rangé to pesa un message en mboka depuis l'opposition et to comme lelo mal vu à niveau Zandu abino pena babuki Zandu OK Zandu on est allé entreprise et ça entreprise mobimba ils ont rassemblé 24 communes il y a vu le professeur Kinshasa et ça entreprise mobimba entreprise Bukama Sera Mobutu te et Bukama Sera Kabila te et comme la Sera Kimbuta Kutu autre no ya André Kimbuta Yande Kimbuta le sommet à Bukate. Mais Monique, Gentini Gobila, qui nous appelle sous. Aïe, parce que Buka. Ce que Batouna te. Non. Y'a Moni. Tout ça, même Morel n'a peuple congolais, n'a pas tout battu Ganazan. Parce que moi, ça, c'est mon négocié dans Ngobila, dans Ngobila, qui m'écoute. Parce que Ali aux Bandao. Biso, tout ça, Binemi n'a été. Tu es bien qui a l'andagapé, ma chaîne Mingi. Tout ça, Binemi n'a été. Tout ça, de contre-système, là, il y a Gentini Ngobila. Il y a Gentini Ngobila Mbak. Puis, mais, et ça, les Linayende, et ça, les Liwana. Mais bien, bon, Razando. Puis, pour ça, que j'ai Razando. Tous les 24 communes, il y a ça, bien, bon, Razando. Quand il y a mon autour de question, Malam Antibal. Au moins, il y a un président. Bosomo na tema ezokende courir tozola la molili banzele communalité na biso na kata gouvernement provincial donc ça bosoto na bosoto la majorité ça va taper perdre donc bango 4 bango zali 5 millions pour na mai 5 millions pour na mai ba pèse 5 millions pour na mai ba ça ba forage mais suite e bana tati lelo 5 millions de dollars ba ça ba forage à mai na ba secteur ba ba difficulté à mai alingwala oui donc bon voilà tout donc e ba na te porter disparu chef azara pona bata ya o te bisi chef te ya Gilles na be ko yaya o ebi longue donc yo moni kokola na ngai na ba nunu de yaya kendere yo kota kuna na gouvernement provincial au kota na kati au kota pe na niveau ya hôtel de ville en plus na CPI na procureur général ndenga lobby aucune sortie financière et comme ça masusu na niveau gouvernement provincial wana na niveau hôtel de ville otenga gouverneur ndeza boyefo na bimisambo pas question faut moi non clair il y a 5 millions il y a forage yebisanga sikoyo qui chasse ozo mono bo soto dralala autour musani basale ba gouverneur ça non comme basale à gouverneur bon si vous venez par exemple le gouverneur Jacques Ngobila touche à combien par mois 1 million $1 million 1 million de francs comment des fois qu'on volait bine comme acharnement acharnement et bon bana ba oteka banini ba comme la mani ba oteka ba billet ba 500 francs hier moi le gouverneur a combien par jour a $50 000 hein c'est quoi soka ça la volonté tant que congolais ah bon ça veut pour ça qui chasse biso to ça contre yete donc to ça la museka mémoire tant sur yazo mani tu aventure oh ça qui chasse zamboka ba kinois ba yanke pe plein muto le gars muto esprit azate yaya bongi sa vie pour ça qui chasse calamité na 2022 j'ai de la francophonie de Salama soyez ça na banzela ni oh ba ko sala ni na ba misala ça chef de l'état pesi mo dode donc misala de Salama déjà na ba 20 mai ça de martyr donc misala de Salama il y a francophonie siko ba pa ba ko hôtel biso parce que francophonie ça j'ai munene il y a ba pays nyo so francophone au monde ba osala bo so ko ba kuti banzela te ba hôtel malonga te so ba otuna ngobila ba te ngate na zoki mbongo te ba pesi bilo déjà misoro gouvernement provincial musala ça mesate so ke na biso na matete ki sensu lemba na baka tous les 24 communes o komona banzela nyonso nzambe la lola zo lokumu parce que kutu tokoti na elanga po sombu le beti
qui chasse à place sur le tchad au col. Batera c'est inondé. Nati biso na mateta. Burkina c'est batera biso na mateta. Kombo le so longange. Donc ya aye sou ko buka batera c'est on est la tonga depuis 1956. Batera c'est suspendu. Voilà ma distanciation, il y a 20 jours. Il y a 20 jours. Voilà ma distanciation pas là. Na biso to ba tiséréniste. Tant so ba ko ma biso mais ya mo bino li kambute. Tozo défendre intérêt général. Pour la carte Sandouana. Et ça va batailler des pèses batega kunate. Et ça va congolais nios. Ah to défendre le peuple congolais tout entier. Pour batega kuna. To défendre le peuple yo ba azana maïté. To rappelle comme mama yuan. Sur le dossier dossier Chantini Ngobila. To ki dans ce dossier ya ba cambier snell na régie des eaux. Ba ba bisabiso ma ezo kata na rapport na nini. Nati dernier ba tout en bas mon alimentation. Na ba bidon mai. Baza na pompe ndako na bango mais régie des eaux est incapable. Ya produire mai. Siko bala batu pour batu ti bango. To mettre la bien régie des eaux ma beaucoup. Non. Tozo taquer tout l'antivalé. Donc toza contre biloté. Mais sur au syndicats antivalé. Depuis ce toyer là on dit là. Alors merci qu'on va faire un dossier à John Numbi. Après deuxième match, vous catch on a bien. T'es to katite. To katite écoute une déjà écoute une to katite. Toi que la police a ville morte. Oh. Qu'est-ce? Ville morte n'est ce qu'on tu sais pas. Vous toucher le gouvernement central et comment? Gouvernement na ebisi yo awa. On va partir pour pouvoir je ville morte. Na ebisi na ebisi yo awa. Tozo en souci maté. OK. Dans ce qu'on dit ville morte. Donc ça dit ça donc parce que les Congolais tout, les Congolais conscients va continuer Kambamou. Ba bien mais possession ni vote. Il y a le ballon sur antivalé. Sur le total ce que yo na niveau gouvernement provincial. To retourne na yo. Est-ce que famille na ndeti na kuna? To peuple congolais. Après l'élection bokoya ba voter ngai. Ba voter ngai na kolobela la bino. Tala kaka Babi Ngobila familiarisé. Ça doit dire ça c'est les qui n'arrive pas beaucoup mais mais na biso yo waza jaba congolais ba bantu bazaka ndingwana do so ba nommer yo ou ba nipe nommer famille tsabo yazo m'appelle difficulté to ça na niveau à partir quoi yeti na parti difficulté to ça ngwana ba nommer ya Chantini Mbaka comme gouverneur mais au la zo bato bazo maîtriser l'administration et comme bon mot familial héritier yaka Gauthier Ozana Matali wana Eugénie yaka Marie yaka sikoyo bato basa ba collabo ole ba ba pesa makanisa kito ba bien to bogi na biso ndo mosko figis wana et continue ba entreprise et continue ba parti politique bato bazo ba ko reconnaître travail bato basali. Alors merci Koko to continue le dossier Général John Numbi va déclarer déserteur le général Djadji Djaouzari. Dessous des cartes, c'est John Numba Rose à la Wapisiko. Où il était bandé quoi? Année. Papa Nchibal Nazoya Toso, Lango, il y a bandé quoi? Nabisio va déclarer déserteur. Déserteur qui bat Zimbabwe à Zawa. Un peu digital déjà Lumba déjà. Déserteur John Numbi. Do Yenda Zawana. Bazalaki Bapio. John Numbi Bazana. John Numbi Bazali. Mwana oyo bauti na ba ligue des jeunes ya ba parti ya ba kabila ya musée le roi peut courager viva mukachata mtoshega ya soldate oh ya soldate da bazoye nda take courager je dis rien simple babi oh mais to utena katanga moi jeune mo étudiant mo za ki on c'est moi yanke bazono baloba bendai bakena ina ni na CPP o ben soki service national na bangwana o kabila sala kana ria amukerika gi amutosha bu ali toge nde ay ko se retrouver na niveau armé mais so tali ba titre académique militaire John Numba na ngote banene ko pesa yo ba que John Numba le kay ba gérer nzimbi la formation et rien ba pesa ma comme major ma nani général ma yango moni
esprit wana ya kikuluna ya inoti na niveau armé donc ye batanga kombo omoni mese papi ya otuna toka toi nde na biboma boma nde omoni ekomeli bango soit comme des étés abimi kosala ba tentative na ye ba aventure akei na Dubaï aka oluka exil ba protéger parce que mutatinda keza Kabila parce que faut koyeba Numbi a commencé à jouer 4 il y a Delphin Kahimbi après il y a Delphin Kahimbi donc il y a des canons bangona dans du monde anero Kabila a constaté que ndenga politique zo kendelela koto déjà ba coincé déjà Kalev ceux qui Numbi o bazui na ba dossier na zanango na sambwe to tenter peut-être yo koki pe kobima peut-être koki kobima sikoyo ye wana kei bu akomi na niveau ya Zimbabwe na niveau Zimbabwe ye ka ye moko wana ba tenter kozwa communique contact na rebelle oyo aza na niveau Minembwe bazwi badepeshaki Moïse oyo akendaki kuna tango bakomi Nyarugabu bakuti eti service à renseignement mboka esi baminei da terrain babia soto sali appel ba détecter biso du kope kufi na osani ngana kende koluka na kota partir ya Zimbabwe na meka ko négocier vi que Kabila appelle ça président zimbabwéen ancien président ba carrière minière na est que nazo comprendre kope zo kufa bolobini parce que service à renseignement zimbabwéen na réunion to sama niveau Afrique du Sud o ba emiliaki ndeko na biso nani Jeannette ko atena maloba ko sengela bango pardon kende za boy na commission yo bon me ko ngano ba sanction makasi mo pesi babino pas question parce que Numbi Union africaine service à renseignement il y a qu'on négocier entre pays wana na République démocratique du Congo kino ba meka ko limbisa ye alors Zimbabwe atali ndena zaboye soki na tie mutu makasi na dossier yo lokola président congolais azali président Union africaine en exercice akoluka la musasu dossier oyo Kabila tekela ancien président zimbabwéen ba carrière minière kuna non sani d'où pendant la bonne terre maintenant Congo nazo livre yo John pour la boy makam bon y a pas tout que non koko man mabela ba koko wa lokola saki haute trahison parce que t'aurais quoi accepter un officier supérieur inde ba benga bango abanda koboma susu bande konaye ba congolais donc au moni que ba sanction na ye eza makasi o ba kopesa ye yango ke kolele komi wala ba kuna hotel moni bozo kanga bata pepe dendeni est-ce que langa joana est-ce que soda azam ta politique mais kolanda batu musuna média oh gouvernement peut pas pointer ba kanga bata ba jonum bata pepe ça veut dire que tozaki na armée tozaki na ba milice o tsere dans le baki tsere le père abi Congo ne soit armée nationalité ya moment lelo Tshisekedi chef de l'état actuel azobunda basa la armée nationale parce que le bosso tozaki na ba milice ba Jonumbi basé belé comment la mutazo sa déclaration bozo déranger Jonumbi pas muta PPRD oh te mais Numbi azali muta PPRD te azande soda congolais mais comment bien bon que pas ça muta PPRD ya moment tina bando beta so masas pas tozaki devant ba milice ba obeta masas muta kote lo azate sikoyo Tshisekedi n'esprit na ye aye ko sala sikoyo armée nationale oyo ekopesa peuple congolais kimia na mabele na ye ya mboka ok epesa ko kimia na mabele ya mboka général Jadidja Ozare mais opération salema qui a fidèle bazade na bisi yo to banda ko lela na nzamba bakoko
fidèle baza na tanga ke biso tonde kolela yo to ça va mususu wa omoni makambo to tina musika soki to solo ba to sa batama boma te tant subila mususu bebi biso te bomoni ka boué lelo chef de l'état commune mais ça na bato oyo batiaki poso na bango anje po to koma place l'autre combien jaji jaye wana bande ko fidèle basana bande ko lela butu na moyi ende kwa coupe na biso baso ba tokti moko ya somo jaji jamona no tia community 2010 otende za boye époque na biso azala mapangwe ebele na ville police Kinshasa tala mapangu bebo siko service o jejija bango musala na bango ezalaki nini bazo travailler na service ya renseignement rwandais infiltration na niveau armé bazo pesa ba données ba vrai données na niveau armé ya Rwanda po baya ko affaiblir République démocratique du Congo yende batie maboko wana alobi pe makambe belé mais yo na komosana ni na lobi me bo protéger nga ya to sengi na bato bazo kengela ndeko wana bosa l'erreur te o esalamaki na nkondo Delphin Kaimbi mutu wana si apesi ba révélation oyo alobi toyaki awa pamba te toyaki biso tozalaki na service ya Paul Kagame etat que président ya Rwanda ye moko ane ko jouer ko l'état que président awa premier ministre na ye Kabila Junior ba koliti na ye ndezo mona bana wana siko mais makambo jeji jalobi justice militaire cour d'ordre il faut bon considérer makambo parce que eza ba révélation ya pesi automatiquement et pesi bino lumière ya kolandela ba dossier oyo ba crime oyo bato basala ba congolais tande bayaki na ba bots na ba banzeta ba fufuna maboko ba kuya mbele mais bato wana ba konyoko la peuple congolais na mabela ba koko na bango yango moni likambu nyonso ezaka ne bandela mpe na suka likambu na bango bandaki esesidi mbula pe beta ke katalaka to rappelle la saison moi une saison elanga oyo bango basalaki ese koki bakomi considération mbando na bango etumbo yo l'état congolais akopesa bango parce que kuna ndaza wana l'état akosala réalité parce que batolo baza batomboki bango mo bazali na COP jeji jali na COP batama boma bazo loger batama boma na ba résidence na bango biso tolobaka abu mutomaka bato tolobomo amona bato na Kinshasa mina bisiyo tokangi batama boma na Saint-Thérèse avant décembre mais comment la mutali boma na saki na ye azomela ba mai ya bidon otali na basaki bokuti banota ba dollar ba 10 dollars te zaka 50 100 ba paquet ba shimboki ba shikata mo mutali boma ndeni a complicité ba jejija bango nyonso bazaki wana ba jonumbi esi ba planifier da terrain mais grâce kaka na koloba na biso oyo yabe to sanga bato bo pesa biso pe respect ata bo futa biso te quand même moi respect wana considération hein ou te bato baté moi respect hein tu en tout cas vraiment toi mais ça ne peut bien ba comme ko boy na biso et ça passe jeji de yowan to le même mama jeji depuis bakaba batama bomba mais telle ba révélation bim parce que bobeta zo maboko te bobeta maboko nanda koto bozali bobeta maboko koko beta maboko parce que soki tolobi te nani akolobela su mboka yo mona teke chinois ye hinyonyonyo te chinois kolobela makambo ya chinois na bango na mboka na bango biso pe ba congolais tokolobela makambo na biso ya mboka na biso ya Congo soki tomoni mabe tokoloba soko sali malamu tobeti maboko soko sali mabe tokoyebisa yo bakaseye baloba muto motema mabe il faut kolobela ye po abongwana soko solobela ye te
ye comme quoi notre habitude na ye amoni ya Jean ya zalaka bongo mais so ba bisi ya chanter ah di comme ba bisi ngai ah te na moni vraiment te ya solo ah te ya Jean changer mais so ba lo bela ete ya Jean a osamba Koko Noël Chani Fati a enregistré makambo na ye te interroge Fati le big clair omoni hein eh mo to so mona ya omoni keldo ki to pesi no ba ndeko no sombote parce que lelo comme actualité Tshisekedi kati makambu Tshisekedi kati makambu Tshisekedi kati makambu boyoki mais loi wana depuis poka Zaïre est-ce que Tshisekedi mtasala kia Fati bato boyimboka o eza bato papa na maman ba congolais ici va sénateur mais Tshisekedi aza mutu Tshisekedi alobi Tshisekedi azali arbitre garant de la nation azo venu dans l'institution de la République Tshisekedi akoko bateke ko ndeza boye na moni ebosala yango parce que soki Tshisekedi abaki no eza ndenge wana loi de ndenge wana meje ngolo banini oki soki ye muto azaki na sima Joe Chani ye muto na sima Noé Chani omoni alobi ke loi le fait ekota bati banga balo Tshisekedi etake garant de la nation azo venu na article de sa constitution asaini te na moni tala boy bani parce que Tshisekedi ayebi ba député wana na ba sénateur Tshisekedi mutapona ba tina wana ba assemblée na ba sénateur eza peuple loi wana ezali na avantage ya peuple congolais Tshisekedi akobateke que non na moni mobeko Noël Chanyoyo na moni nga etake président de la République na adoptango bana bango balobani ah moni hein ça yem tayina simanani ya Noël Chani mais Tshisekedi le quoi yebi que le quoi ba député ba sénateur bazalaka mandaté par le peuple congolais et peuple abisi bango au moni mobeko il faut qu'on t'en vigueur parce que ce que totiki et quotité il y a pas que Congo tozaka la mignoko parce que pour votre formation ambassadeur rwandais ou azalia en exercice aza double nationalité donc congolais rwandais ambassadeur rwandais azalia c'est comme mutandenga wana soka postula bimi président yokati ke awosala la Congo te patrie na bango ekobenda ye kete tika makambo wana Tshisekedi atelemi na ye alobi ayebi ke peuple eza souverain nani ayebi te na mboko peuple nda souverain yo mona député ke na kuna na pays du peuple abi ke non naza mandaté par ma famille je représente ma famille non ah ben non je suis mandaté au nom du peuple congolais eza ne biso peuple nde tosala nini totindaka bango kuna siko biso peuple tolobi boye loi ya Noël Chani eza ye te nde moto asalaki yango ezalaki na mobeko ezalaki na vote depuis kala depuis epoke azai Kabila ntango baye kosala biloko na bango bamonaki mobeko oyo soki totiki yango ekota vigueur biso tu toya barwandais baétranger aya nyembako banyembi yango nde mpe banyembaka gratuité ya enseignement eza toujours maboko likonzi sera kondo kisenga molime mpe manakimia banyembi yango Tshisekedi na bite biloko ezali bana fa batanga kaso feli mobeko ekoti en vigueur ndenge mpe mobeko lokola eza mpona intérêt ya peuple congolais na yebi yo antibal kaka mambo na zolo bao mobeko wana ekozala adopté. Ok, merci Koko tokompeya na suka émission bolingo tolo bato ozali na Koko oza na 2 minutes mot de la fin oshite. Oui, mot de la fin napesi bato nyonso mbote e nakolobaka photo tomeka moko éclectique koyebisa bato kofungola bato matoi biso toza binemi ya mutu te nde tozali awa toza ni ennemi ya Chatini Ngobila aza ya na biso azali gouverneur mais loko toza contre ye zande gestion na ye tolongi Kinshasa ngenga oyo episcopo
Cardinal Tchawa Lobaka, Kishasa Teleme, Ngenga, Kishasa Ngenga, Molimo épiscope pe Manaki me Tchaou. Ce qui Jantini Ngobila. Abongo si Kishasa. Biso to obeta mabok. To obeta en tout cas excellence en tout cas tolinga indeboy. Mais ce qui yaya zo bongisa te. Parce que tout ça là-bas na biso na banda bangunje pay. Bo soto leki trop. Bo soto. Donc ça dit de veiller gouf gouf ya fande na eka mbom afande li intérêt peuple te. Qui met ça là na mabota na bino bato balandi biso. Biso bandeko na bino tozali tosolo bela peuple congolais. Numéro de téléphone ezali plus 243 84 40 69 461. Nzamba bakoko, nzamba fumukimbangu apambola bino. De l'autre prêter serment. Et si na longi na prêter serment parce que donc ba monde yake non koko za na kanda. Na prêter serment des à chaque vendredi. Na prêter serment chaque vendredi ndenge fumukimbangu ayebisa ngai. Chaque vendredi prêter serment belela nzamba bakoko. Angengisa pena bo moina yo olongola ka ko banga. C'est ça, c'est que nanga ngwana. OK, merci. Tozaki na Coco, azai moka ba leader ya ba benga ba le wario. O baza ba organisateur ya marche anti Jantini Ngobila dégage. Parce que passé la première marche, deuxième marche, ba lâcher pour rester. Donc mémoire na bango. Moral les a toujours au zénith. Ba osenga départ ya gouverneur Jantini Ngobila. Il y a un maquillage tout ça décryptage ya masolo ya mboka. Itali John Numbi va belé. Donc comme il y a ceux qui émission, merci encore de répondre à l'invitation. Oui, merci. Pour savoir la face céleste pour na bozoka actualité en temps réel. C'était votre humble serviteur Moïse Maoka Antibal. Ah, to bes lance Sorel Sadini et là. Merci na mboka belé, affaire à suivre. Ciao. Pité wana na ba sénateur. Tu serais le mutapona ba tina wana ba assemblée na ba sénateur. Eza peuple. Loi wana ezali na avantage à peuple congolais. Tu serais là à combattre que non. Na moni Mobeko Noël Chanyoyo. Na moni nga était président de la République na adoptango. Bango balobani. Ah au moni hein, ça yem tani na simanani ya Noël Chani. Mais tu sais que le quoi yebi que le quoi ba député, ba sénateur, ba zalaka mandaté par le peuple congolais. Et le peuple abisi bango au moni Mobeko il faut qu'on t'en vigueur. Parce que ce que tu tiki et quotité, il y a pas que Congo tozaka na minyoko. Parce que pour votre information, ambassadeur rwandais ou azalia en exercice, a double nationalité. Donc, Congolais, Rwandais. Ambassadeur rwandais azalia. Ce que Moutandengo wana, sera postulé comme président. Il y a quand même que au sein de la Congo, au sein de la Congo, patrie na bango ko benda ye kete tika makambo wana. Tu sais que la télémine à lobby. Et puis que le peuple est souverain. N'a habité dans beaucoup peuple est souverain. Il y a un député qui n'a pas dans le pays du peuple qui non. N'a pas mandaté par ma famille. Je représente ma famille. Non. Ah ben non. Je suis mandaté au nom du peuple congolais. Et ça n'est pas au peuple. N'est tout ça ni. To tinda kabango kuna sko biso peuple tolbi boye. Loi Noël Chani ezaye tende mutasala kiango. Ezali na Mobeko ezali na voter depuis kala depuis poko zayi. Kabila tango ba ko sala biloko na bango, ba mona ke Mobeko yo soki to tiki yango ko en vigueur. Biso tout ba Rwandais ba étranger. Aya nyemba. Ba nyemba. Ndepe ba nyemba ka gratuité et enseignement. Et ça touche un peu que l'ikondi. C'est là pour Kondo Kisenga, mon me pe manakimia. Banyembia. Tu sais que l'habité, biloko ezali, bana famata en feli. Mobeko koti en vigueur. Ndaka pe Mobeko, lokol ça prend intérêt à peuple congolais. Na émission Antibal, kama mnazo bao. Mobeko wane ko za adopté. OK, merci Coco to compagnie na suka. Émission Bolinga. Attends, le bateau, vous avez un Coco. Coco, vous avez 2 minutes. Mot de la fin, au chité. Oui, mot de la fin, on a perçu que son beauté. Et na golobaka photos, to mega moko klexi ko yebisa bat ko fola bat matoy. Biso to za binemi ya mutute. Nde to saya.
toza ni ennemi ya Chantini Ngobila. Ngobila aza ya na biso azali gouverneur mais loko toza contre ye zande gestion na ye tolongi Kinshasa ngenga oyo episcopo cardinal Chawa lobaka Kinshasa teleme ngenga Kinshasa ngenga molimo episcopo pe manaki me Chaou soki Chantini Ngobila abongosi Kinshasa biso tobeta maboko tobeta en tout cas excellence en tout cas tolinga inde boy mais soki yaya zo bongisa te parce que toza na bana na biso na banda bangunje pay bo soto leki trop bo soto donc ça dit de veiller gouf ya fande na ka mbom afande li intérêt peuple te ki mesala na mabota na bino bato balandi biso biso bandeko na bino tozali tosolobela peuple congolais numéro de téléphone ezali plus 243 84 40 69 461 nzamba bakoko nzamba fumuki mbangu apambola bino lelo prêter serment te esi na longi na prêter serment ndeni parce que donc bamonde yake non koko aza na kanda na prêter serment ndezaka chaque vendredi na prêter serment chaque vendredi ndenge fumuki mbangu ayebisaki ngai chaque vendredi prêter serment belela nzamba bakoko angengisa pena bomoi na yo olongolaka kobanga c'est ça c'est que na ngai yango wana. Ok, merci. Tozaki na Coco, azali moka ba leader ya babenga ba le wario. O baza ba organisateur ya marche anti Chantini Ngobila dégage. Bazali na passer la première marche, deuxième marche, ba lâcher pour rester. Donc mémoire na bango. Moral les a toujours au zénith. Ba osenga départ ya gouverneur Chantini Ngobila. Il y a un maquillage tout ça décryptage ya masolo ya mboka. Itali John Numbi va belé. Donc, comme il y a une émission, merci encore de reprendre l'invitation. Oui, merci. Pour savoir, la face céleste, pour nous avoir actualité en temps réel. C'était votre humble serviteur, Moïse Maoka Antibal. Ah, tu peux se lancer sur Red Sardini. Merci à vous qui avez affaire à suivre. Ciao.